J'ai dit la mouna balani yonso ya mfolinga la journal peuple pour na peuple to funga basango na biso na assemblée nationale pour na kotalisa bino ndino premier plénière ezalaki organisé mercredi 29 octobre na assemblée nationale et pas yoapi ba mandat ya ba député ezalaki validé pe ba prorogaki état du siège et c'est mes reportages. Après adoption, il y a ordre du jour. La plénière présidée mercredi 29 octobre 2025 et pays président AIA Assemblée nationale, professeur Isaac Jean-Claude Chulumbay, député nationaux, bandaki nano ko examiner pe ko adopter projet ya loi oyo ezali kolobela autorisation ya prorogation ya état de siège na ba province ya Nord Kivu pe Ituri. Après adoption na yango epai ya Sénat na première lecture. Boye sur 345 députés oyo ba participaki, 334 ba votaki pour, 10 ba votaki contre pe moko a s'abstenaki. Tradition ezali ko obligé avant ba député ba se prononcer na recevabilité ya projet ya loi. Rapporteur Jacques Njoli et Sengekelu a procédé à la lecture ya projet ya loi article par article. Bongo na sima plénière a procédé à la validation ya rapport ya commission politique administrative juridique ya Assemblée nationale PAJ na Mukuse. Séance tenante ba élu ya peuple ba approuva ki ba conclusion ya rapport ya commission oyo pour na vérification pe validation ya pouvoir ya 6 suppléants mobimba oyo ba komi ba honorable député ezali bongo Muzitu Kenda Handal, Mulolo Wamanda Vabet, Pekitenge Mayaba Papi, Ngoy Mwanya Eric, Ngalamulume Mwai Hippolyte, Kotongo Swebolo Cyril. Boye désormais 6 suppléants oyo bazali validé bako siéger na Assemblée nationale na qualité ya ba députés nationaux. Commission oyo na ebandeli enregistra ki 7 candidats P6 bazalaki validé, moko azalaki recalé pour na manque ya ba pièces. Bosimbake ezali bongo ba eli ebele ba saisissaki occasion pour na ko formuler ba motion d'information ya ndenge na ndenge na kati ya plénière oyo. Na masolité du Sénat Bosimba conseiller plénière ezalaki peut organiser la chambre et à parlement na bokamami ya président Jean-Michel Samalukonde bola da ba détail et le mona Christian Kengebe pe héritier mapindeli. Manque de financement ezalaki identifié local à défi à makasi ya programme ya développement ya 145 territoires. Boye na République démocratique du Congo, ministre ya plan coordination ya RDP na développement ayaki na plénière ya mercredi na Sénat. Ezali défi ya makasi ya programme oyo manque ya financement ezali bongo eloko moko ezali kotalisama na 2 milliards 138 millions de dollars américains. On a eu le programme EZWICA 582 millions de dollars américains, soit 27% ya programme Oyo. Et Zali Bongo Kosenga mobilisation moko ya makasi Ndenge Gulen Nyembo, ministre d'État en charge du plan Atalisaki, a répondu qu'il a 3 préoccupations. Il y a sénatrice Isabelle Kabamba. Monsieur Nyembo a Atalisaki que na cadre ya mise en œuvre, il y a deuxième composante du programme Oyo ezali accès na redynamisation, il y a économie locale, puis il y a développement, il y a chaîne de valeur agricole. Gouvernement na lisingi technique il y a PNUD va réussir à mobiliser financement parallèle il y a 45 millions de dollars américains auprès il y a initiative pour l'Afrique centrale. Financement au Yondenge a précisé ils allaient destiner la production il y a semences améliorées pour soutenir les filières agricoles Pelisusu couper sa priorité dans le territoire où ils allaient bénéficier d'un programme pour na où Italie la réalisation et salemi na cadre il y a première phase il y a projet en fonction il y a chaque territoire par province. Gulen Nyembo a répondre que PDL 145 territoires dans la première phase Nango ils allaient viser Kotonga équipement il y a 2130 ouvrages mobimba ils allaient bongo il y a 1198 écoles primaires 787 centres de santé et 145 bâtiments administratifs dans le territoire. On a eu un centre de santé, ils en charge d'équipements médicaux, et les dispositifs médicaux, ils ont un programme, la responsabilité, il y a ministère de la santé. Mikolo, il y a 1011 ouvrages, yango, ils allaient entièrement achevés, et ils allaient répartis dans 601 écoles primaires, soit 50%, il y a taux, il y a achèvement, 340 centres de santé mobimba, soit 43%, il y a taux, il y a achèvement, 70 bâtiments administratifs, soit 48%, il y a taux d'achèvement. Le ministre y a plan à Talisaki pour naïe résultat évoqué. Ils allaient comparer la situation en septembre 2024. Ils allaient côté sa progression continue. Il y a volonté constante du gouvernement pour matérialiser vision et chef de l'État. Il y a pour rapprocher les services publics essentiels. Il y a population rurale pour réduire l'inégalité territoriale. Dans il y a action, il y a développement équilibré et inclusif.
Honorable sénateur Babi Vangu Eli à Congo central, à qui fait motion d'information par rapport il y a permis d'exploitation illégale il y a minier il y a la province il y a Congo central la bolanda ina micro il y a Christian Kenyebi Zalinde cri au balbenga cri d'alarme ba population ya Temba village Temba territoire de Sekebanza groupement Makaba baza na pasi pona nini pasi parce que société moko kombo nango Betel mining investment SAR ekendaki kuna etie ba matériel nango ba engin pour exploiter or yango ezo exploiter na mai na rivière Mbavu mai wana yango bango bamelaka yango basalelaka bilanga bazwi bango na mabele na bango mususu basalelaka bilanga bato wana baagir bongo po nini po ministre provincial ya mine apesaki bango arrêté po basala exploitation na ba machine po bapesa autorisation wana ezalaka kaka ministre ya mine oyo ya pouvoir central ya Kinshasa awa ya pouvoir central national moto apesaka yango. Donc déjà toujours okamwa ndenge nini na province tokoki kokoma ntina niveau ya kokende kopesa ba autorisation ya modèle wana. Or soki bopesi autorisation oyo bapesaki wana comme bapasaki par Kinshasa te moyen basigner ba clause environnementale eza te. Clause environnementale eza ba cahier de charge il faut ko signer pour la population za place wana boyokana na bango ndenge biso tozoma mabele na bino po to exploiter to salela bino nini bino bolingi to salela bino école eloko ça c'est un des deux environnement wana ndenge boko polluer yango ba plan ezalaka pona ko zongisila mo mabele ndenge ezalaki pona osala attention pour que pollution et bebisa nini na bango façon na bango ya ko vivre te mais makambo ezosala malelo yango wana mai wana couleur ekomi nango na kosala émission mo na olakisa bino ba photo nazalaki saisi par Asbel Zolatiako Asbel eza tenu kuna bato bakitaki na se bake bazwelinga ba photo bazwelinga ba image batindelinga na moni yango wana nde na mipesaki ndingisa lelo na lobango na Sénat pour nini parce que le gouvernement provincial a sali et l'autre côté depuis mois de février pour que la population wana bazala rétabli na ba droit na bango yango wana nga na saisir bureau ya Sénat comme tous na pouvoir wana pour que bureau ayebisa ministre ya mine boni bato wana bake ko se retrouver na Temba bazana autorisation moko te babandi ko polluer population na biso okoma malade. Totikali kaka la masolo itali premier ministre pour na kota Sabino Ndongo délégation ya haut niveau ya société africaine anti-sida yamba maki mercredi 29 octobre pa ya premier ministre Judith Suminwa délégation oyo ekamba maki na ministère ya santé publique Nathalie Kaila reportage. Délégation ya haut niveau ya société africaine anti-sida ekamba maki na président zimbabwéen Dr David Pagwesese Bazana ville ya Kinshasa na cadre et inspection ba site oyo ya capacité logistique ya République démocratique du Congo candidate na organisation ya conférence ICASA na 2027 délégation oyo ya SAA et yambama ki jeudi et pas ya premier ministre et pas ministre ya santé publique hygiène et prévoyance sociale yende a mema ki délégation et pas ya chef ya gouvernement mission oyo batalisi impressionné pour na infrastructure pe ba engagement oyo ezwami na ba autorité ya République démocratique du Congo ICASA acronyme pour na international conférence on AIDS boyango ezali bongo na Afrique ezali conférence internationale ya munene pona makambo etali VIH sida infection sexuellement transmissible na Afrique ezali rassemblement moko ya munene oye kosangisa ba délégué ebile sur le plan scientifique ba chercheurs ba cliniciens pe bato oyo bazali ko vivre na VIH sida ba personnalité politique pe ba acteurs ya société civile ya continent pe ya monde entier pona RDC beaucoup tani oyo ezali koleka cadre ya simple événement technique yango ezali enjeu moko stratégique ya software pe ya diplomatie sanitaire ekoyamba ICASA boye oyo ekose positionner na RDC lokola leader pe acteur central na lutte contre ba épidémie awa na Afrique balobi bazali parmi ba pays
RDC azali kotalisa d'abord existence ya virus ya sida pe lisusu tozali parmi ba pays oyo bazali ko travailler pour na lutter contre épidémie oyo boye na poids na yango RDC azali kozongela contrôle pe ko répondre lutte contre VIH sida ko banda mikolo tina 2027 engagement ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka na dossier oyo ezali kotalisa rôle ya malonga ya chef d'orchestre pour une action gouvernementale na koyamba ka personnellement délégation oyo batalisi priorité ya gouvernement pour na ko accorder projet oyo ya capacité ya confédérer ba énergie autour ya objectif national pe structure oyo ya leadership ezali ko assurer cohérence pe mobilisation ya ba administration nyonso oyo bazali concerné na candidature oyo ezali soutenu na haut niveau na état ya RDC ezali kotalisa RDC alingi kozonga liboso ya scène société africaine anti-sida ezali organisation panafricaine na but non lucratif ezala fondée na 1989 ezali basé na Accra na Ghana mission na yango ezali kosilisa pandémie ya VIH sida pe kolite contre ba maladie émergente na continent pona kokoma esengeli kosappuyer na 3 piliers ya activité promotion ya recherche scientifique na nzela ya ba publication journal ya SAA plaidoyer pour un meilleur accès à traitement et respect des droits humains et organisation principale tribune à conférence ICASA. Accompagné d'un haut représentant et chef de l'État Tony Kankou, vice-premier ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba Azalaki, porteur ya message ya coopération entre RDC na Angola na mission officielle au Yasalaki du 27 au 28 octobre na Angola. Reportage. Deux pays voisins où bazali lieu na culture moko pe na ba frontière commune il y a plus de 2600 km kasi ba échange commerciaux na bango ezali na nous faible. Ezali constat oyo vice-premier ministre et ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba a rappelé ki na tangu ya mission officielle na ye asalaki na République ya Angola et pa wapi a séjourna ki kobanda le 27 kino le 28 octobre 2025 accompagné na haut représentant ya chef de l'État Tony Kankou vice-premier ministre et ministre économie nationale azalaki porteur ya message moko clair et pas ya président ya République ya Angola oyo ezali kopesa elon moko ya sika na coopération bilatérale entre RDC et Longona Angola na Luanda Mukoko Samba abetaki masolo elongo na ba membre ebele ya gouvernement angolais mingi ministre na bango ya planification Victor Hugo ministre na bango ya industrie pe commerce Victor Fernandez pe ministre ya pêche elongo na ressources marines boye abetaki pe lisusu masolo elongo na ye bango nyonso balobelaki makambo etali coopération bilatérale pe coordination économique elongo na République démocratique du Congo ezalaki bongo bokutani oyo bosimba et permetaki aborder ba question stratégique oyo ezali lié na ba produit ya pêche pe lisusu makambo ebele oyo ezali komema obstacle na commerce formel entre RDC et Longona Angola pe balukaki ndenge nini ko relancer partenariat na ba compagnie ebele ba compagnie pétrolière angolaise Sonangol pe lisusu sociédale na bango oyo azali kotala makambo yango boye pona makambo oyo etali pêche ba échange ya malonga esalemaki entre ministre Angola et Longona vice-premier ministre et ministre économie Daniel Mukoko Samba balobelaki ba importation privée entre RDC et Sengeli Baïbana pour obtenir davantage d'informations ya malonga. Dans le côté des commerces, on parlait des exportations, mais on demande pour faire des choses plus grandes, mettre les banques pour faire des transactions bancaires sécures qui donnaient la confidence même de le côté du Congo et le côté de l'Angola. La discussion et c'est pour ça qu'il y a nécessité, il y a kolongola obstacle na commerce transfrontalier oyo ezali ko empêcher RDC et Longona Angola baye bana kosala d'exportation ya malonga sur le plan économique pe baye bana ko partager makambo ya malonga entre bamboka oyo nyonso mibale ezali ko partager ba frontière ya 2646 km mobimba pour na bamboka oyo mibale. Boye président ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na président ya Angola Joao Lourenço bazali kokana ko redynamiser ba relation entre Kinshasa et elongo na Luanda na esprit moko ya complémentarité économique pe ya intégration régionale pe lisusu ba parti nyonso mibale
basakordaki na tenue ya 3e édition ya forum économique Angola RDC na février 2026 na Mwanda. Rendez-vous oyo ezali rendez-vous moko stratégique oyo esengeli posé ba base moko ya malonga ya coopération renforcée. Honorable sénateur Alexis Mondonge a accompagné mikolo eleki vice-premier ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba na mission oyo asalaki na province na sud ubangi pona kotala degré ya ba infrastructure na province oyo Ertima Pindo me Christian Kiangebe. Vice-premier ministre pe ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba azalaki mikolo eleki na espace Grand Équateur epai wapi atindamaki na gouvernement pona kotala ndenge nini makambo ezali kotambola kuna. Parmi batu ba accompagnaki ye tomonaki pe le sénateur ya province ya Sud Ubangi Alexis Mondonge oyo bamisana kobenga les charismatiques bosimba pe boyeba ke présence na ye esepelisaki bana ya Sud Ubangi na ndenge ya kosakana te. Nyonso wana accompagnaki vice-premier ministre pona koluka ndenge nini kosala relance ya activité agroalimentaire pe kolanda misala ya kobongisa banzela na ville ya Gemena. Président ya groupe parlementaire ya sénateur ya Sud Ubangi honorable Alexis Mondonge Bambulu ye azalaki vraiment pene kaka ya population pona koyoka elongo na vice-premier ministre pe ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba makambo ndenge ezali kotambola objectif mibale ya makasi et motivaki présence ya sénateur Alexis Mondonge kuna pona ko accompagner vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba relance ya activité agroalimentaire ya Grand Équateur pe lisusu kotala ndenge nini misala ezali kotambola kuna na point de presse oyo organisaki liboso ya ba journaliste sénateur Mondonge akumisaki engagement ya gouvernement central na nzela ya ministère ya économie nationale en faveur ya mise en valeur ya ba potentialité agricole ya Grand Équateur pona ye région oyo ezali considéré lokola grenier agricole ya République démocratique du Congo et koki ko jouer rôle moko ya malonga na réduction ya dépendance vis-à-vis ya importation ba produits ya première nécessité alobi ngonga ekoki pona ko capitaliser ba production locale nyonso pe ko répondre na besoin ya population surtout pe ya Sud Ubangi. Deuxième volet ya visite na ye ezalaki bongo kotala banzela ndenge ezali kosalema na ville ya Gemena. Boye société Humo Cercas pona yango honorable Alexis Mondonge a précisé que visite na ye ezana moment moko ya malonga pambate ye en tant que élu ya Sud Ubangi elongo na bandeko nyonso bazali kozela ba réponse claire pona oyo etali ralentissement oyo ezali komona na pona ba chantier mususu atalisi que gérant ya Humo Cercas azalaki invité pona ko expliquer kokisi ba sénateur ya Sud Ubangi kasi ye a préféré ko délégué avocat ye a répondaki bango poliment pe basololaki elongo na ba parlementaire nyonso boye nyonso wana batalisi ke agisaki avec élégance pe rigueur institutionnelle kokisi ya ba honorable sénateur ya Sud Ubangi bazali kozela kaka gérant yemoko aya ko s'expliquer pour na blocage oyo président ya groupe parlementaire ya ba sénateur ya Sud Ubangi a adressaki message ya réconfort pe espoir et pe ya population ya Gemena asengi na bango baza na patience pe baza na sérénité a assurer bango ke ba démarche nyonso ezali kosalema pona misala ya banzela eye bana kosila population esengeli a garder espoir bango bazali engagé selon honorable sénateur Alexis Mondonge pona komona banzela nyonso surtout na ville ya Gemena eye bana kosila lokola bisika mususu ezali kosila. En tout cas présence ya honorable sénateur Alexis Mondonge les charismatiques oyo pe azali président AU ya CEDER ya mwana mboka autorité morale Jean-Lucien Boussa et sepelisaki population ya Grand Équateur pe particulièrement ya Sud Ubangi et pa wapi bafutakai du vice-premier ministre, ministre de l'économie, c'est un coup de pouce. Na mosolo mosusu bosimba ko honorable Maoto akendaki ko visiter misala ya kirage ya rivière Kalamu ndenge ezosalema na quartier Ngafani Eradi Pulumba mpe Ngobila Bolanda.
Honorable député provincial Elias Selembao Maotwene azali kokoba se kokoba ko superviser misala ya curage ya rivière Kalamu ndenge ezali kosalema kuna na commune ya Selembao na ba quartier lokola Pululumbambu, Eradi, Ngafani, Pengobila akitaki lisusu ye moko kimona meso pona kotala ndenge nini makambo ezali kotambola. Papa Selembao Honorable Maotwene duli responsable population azali kosepela makasi na ba geste na ye pe na ba descente na ye sur terrain. Awa tangu ayaki kotala constat ezalaki amer amoni engin moko ezalaki ya kozinda. Ça fait 5 jours mobimba engin oyo ezali ya kozinda misala moyen et progresser lisusu malamu ezali te. Honorable Maotwene ensemble elongo na population batiaki la main dans la pâte batombolaki misala basalaki nyonso pona kobimisa engin oyo enfin ke eyeba na kozongela misala na yango ya kokire rivière Kalamu pamba te. Honorable Maotwene azali kobeta sete alobi tangu bamvula ekozonga konoka ya makasi population avandi na Selembao esengeli abika ba inondation ekomela bango lisusu lokola momesano te. Population ya Selembao na komona ka geste oyo balobi ya solo. Honorable Maotwene azali penza Papa Selembao nakoloba mingi eza te mpona biso sala nyonso sala makawa kasi honorable Maotwene nde molobeli na biso bana Selembao tosoma akosenga nde bana chef de l'État ayeba kosoma papa ayeba kotika ete ayeba kosala mpona ye nde moto azosala oyo nyonso tozomona ya boye na komi na Selembao nano ezalaki tala ndenge azobikisa mabota asofe biso do ya mingi kosenga kaka don nde nzambe abatela biso honorable Maotwene sala na ye kendi kaka don nde liboso bazangesi. Merci beaucoup. Nasepeli mingi ozalazala na biso donc kobosana biso te apa kokire Kalamu toza ba difficulté belé toza ba érosion belé vraiment komi ya Selembao eza ba érosion belé donc tosengi susu ede biso na ba érosion eza makasi. Nyonso wana Honorable Maotwene député provincial ya Selembao Papa Selembao les responsables azali kobeta sete kaka pona bien-être ya population na ye avandi na commune ya Selembao. Molobeli ya boye tokozwa ye wapi soki Honorable Maotwene akangi maboko Selembao mobimba ezina. Conseil économique et social na bokambami ya président Jean-Pierre Kiwakana ba président qui na salle ya plénière na bango séance consacrée na représentation et adoption ya projet d'avis ba renseignement et le place de l'histoire de la RDC pour le veille de la conscience nationale. Héritier Mapinde mais Christian Kengebeni. Président du Conseil économique et social Jean-Pierre Kiwakana Kimayala a présidé qui na salle ya plénière ya Conseil économique et social séance moko consacrée na présentation pe na adoption ya projet d'avis sur l'enseignement et la place de l'histoire de la République démocratique du Congo pour na éveil ya conscience nationale. Projet d'avis Oyo ezala qui préparé na commission permanente éducation, formation, travail et emploi. Boyango ezali kotan en lumière importance moko stratégique ya histoire nationale na construction tobotongi ya conscience collective, cohésion sociale et souveraineté intellectuelle ya mboka na biso. Na kombo ya président ya CFE na mission présentation introductive et salemaki et pas ya vice-président ya commission Célestin Dumanja et Louia Kondo avant que rapporteur conseiller ya République professeur Patrick Matadiwamba ayeba na kozamaloba pour na exposer économie générale ya projet d'avis. Ce qui nous a frappé, c'est le dépeuplement de département d'histoire en matière d'étudiants. Vous avez vu les statistiques à l'université de Kinshasa. Il y a plus d'encadreurs d'étudiants en histoire, de même à l'UPN ainsi qu'à l'université de Kisangani. Donc là, c'était vraiment...
document oyo ezali structuré autour ya 5 axes majeurs, contexte ya justification ya étude, ba objectif oyo ezali poursuivi, diagnostic, ba enjeu oyo ezali identifié pour na préconisation ya conseil économique et social adressé état des lieux sans complaisance ya enseignement pe histoire nationale. Encore ezali marqué na héritage colonial ya programme moko et comme lelo obsolète. Boye conseil économique et social nanzela ya commission na yango se fait ba proposer entre autres co-repenser transmission ya histoire nationale ba bana ko soutenir recherche historique pe ko valoriser patrimoine pe ba lieu nyonso ya mémoire pe le susu ko tombola to ko promouvoir politique ya mémoire inclusive oyo ezali fondée na vérité pe na diversité culturelle. Bosimba pe boye ba ke ba recommander le susu ba apprenant mingi penza ya primaire pe ya secondaire ba yeba na kokoma le susu ba véritable jeune guide touristique capable ya kobeta to ko raconter pe ko valoriser histoire ya mboka na bango na dynamique moko ya apprentissage actif pe patriotique. Na société Bosimba ko na commune ya Ngalema na avenue Yumbu na croisement na yango na masikita société moko boye batongaki kaka liboso ya bandako ya bato soki bazo kata mabende makelele makasi bolanda reportage oyo. Kokamwa makambo ekoma koleka awa na Kinshasa wapi Kinshasa ngo ya kala toyebaka ya Leopoldville na respire batu pe ya mibeko tozali awa na yupe na commune Ngalema précisément na avenue Yumbu na croisement na avenue Masikita population façon za kolela moto akangami na boloko kutu bien société moko tokotanga kombo na ngote et ya subitement na avenue na bango et kata kabibende et bongo soke bandiko kata yango boki matonini po makelele o esalaka awa insupportable ya nyama bana moyen batanga ezate pongi ya moi moyen ya kolala kutu ezate e bongo kutu soko uti kobota wana kutu bosana ozana mwana bebe ndenge ezalaka kaka na moi soki bebe aleli inye yebake awa inye wana ekosila nango te po makelele leki na ndenge kosakana te likolo nango ba personne ya 3e âge awa bakoma kovivre suka na calvaire ya ndenge kosakana te lokola kindoki repos eza te mpo na bango. Plus grave société yango etonga likolo ya kanivo oyo ebwakaka ntina selembao moyen bamai eleka malamu eza te nzoka kote oyo moto aboseli te modele banyukomaka na baérosion esili te bakomisa avenue impraticable beba population asala nyonso bakomela baautorité chef ya quartier bourgmestre pe basolola na bango kasi ti lelo ndenge tozoloba boye suite ezalaka nango te bato wana bakontinuaka na bango à l'aise yango kutu na tunie bachef ya bakartier bazalaka kaka to te bakoma na bango balembele population azolela. Population ya avenue Yumbu asengisi na bakonzi ya mboka batalela bango situation oyo po bourgmestre pe chef ya quartier bakoma na bango balembele soki pe si balesa bango toyebi te na ndenge kinchweki bayebi situation oyo bien kasi solution moko emona na kateti lelo yango tosengi na gouverneur ya ville ya Kinshasa papa Daniel Bumba otala situation ya population ya avenue Yumbu awa na croisement na avenue Masikita malamu po soki te batu awa bakokima batiki mapangu polele neti na kati ya guerre boye te trop c'est trop. Protiva pezali potopoto kitoko pona bana na bino bazala en bonne santé yo pe mukolo ko komela ya. Protiva encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka nini? Aliaka Protiva. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protiva potopoto kitoko pona ba bebe pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protiva. Protiva. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe abelaka belaka te alimbaka limbaka te.
Ba maman, félicitations à vos Ribana. Protifac, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esakai. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi diswa, mama de samana. Sukana mbimbi, oyo sukana mbimbi. Protifac, pour bébé. Merci na confiance et fidélité vous avez quand même info lingala journal peuple pour na peuple ce que vous s'appelle qui na édition le lobol ba merci na Igor Tingi wazaki na sima caméra concours rédactionnel ya Nathalie Kaili appelé grâce pour ba superviser pa ya héritier mapinde mes montage kama make pa ya Fabrice Londompe Christian qui angebe ningana bino tokutana mokolo ezali koya au revoir.